nambo. Bon, ba chasser, ba te malikama ba chasser, ba te malikama ba te malikama ba ujana, kindumbe za makasi, baba par-ci par-là, église makelele, bilo reze belé hotel malikama te mano ba nzetete. Nga makamolo ba ali nzetete na mina mai. Mai salani. Mai matsamo vitesse. Kasi on mon mai ka pamba. Na masolo mo 1 litre ka mai ici. Olie no ka fufu so melaka bia o meli bia olia. 1 litre mai pena canadien ici. Bakata bon banzete mais mai ndezala. Te mai zala, mai est important. Monsieur le gouverneur, sokoza vraiment olingaka mboko yo. Olingaka na mboko yo. En tout cas, tika banzete e vanda. Soki olingi penza ville à Kinshasa. Il faut otika banzete ezonga olebo kataka. Kokata on a trouvé bati important si ni bokata banzete yango. Mbote na bino nyonso bayoyo bozolanda biso tolingi bino tellement mingi awa to ana commune na Bandalungwa wapi leo to lobelaka ba masola banzete mais lelo bo remarquer que to epe ana fulu misala osa na commune na Bandalungwa eze belé il y a pas seulement banzete faut okata banzete alors biso na bino émission lelo est spéciale bo mo pe Tatiana osango ko Serge Katembo chef na epe lelo na fulu botaka bino monde commune nango ezaya yezoli mayala bomo na commune na bino ezaka aboy à suivre alors bolanda ndeni masolo ngo epesama bolanda rande commune nango ekoma mais lelo so ekomi o banzete son excellence bourgmestre toi na besoin na yo bolanda na ndeni babilili nyonso olekana et on se retrouve juste après tolanda boteya. Bonjour madame. Nga kombo na nga Tatiana Osango journaliste ya Congo Millennium bongo to bengo na kombo na Zamunda. Zamunda, est-ce que qui sangumo ke ba kata banzete? Oui, nadaki surpris na komi kota baka ya na ke bloc na moli banzete bakata tuni ko kamara na ay bakati banzete boyendeni bangi comme ça à boulevard point ça mon le toni po banzete wala pays da biso ya pona mo am pepe mais bakati banzete nyonso pense que ça vous tina c'est lesquels nga fort. Mais ba obi ke ba habitant ya commune ya Bandalungwa bozo sepela ke banzete wana nde bakati yango. Despo na nga mari na habitat Bandalungwa. Non, c'est platé. Bango ndi ba c'est bien non c'est platé. Ce que tous on peut pendeni. Elle aura tout tempi na santé to ba ko kata wa jomo e comme ça biso. Mundela ebiti na tika banzete wana. Ebi le pourquoi. Non na c'est peliti. Soki siko eza na message mo resengé na o lancer na bakonzi ya mboka o bazolanda biso na minutes o par rapport à mbela wana nde epesa makepa ya gouverneur ya ville ke banzete nyonso il faut bakata yango okoloba yini. Pour la rendre la gouverneur à ville na biso. Pourquoi au kata banzete wana pour na aider nini on jete banzete batika on va bordir à transport et puis ça biso ta mpepe à pamba parce qu'on a bimi na presque vous non parce que comme munene et comme munene to ba place au bata mezati non préféré balonga aider la baso ça rap banzete na nezaki tant musupe ba pesi mbela na ke bakata banzete na tant musu zo sunga bino bozo sa be kobo na basi nzete ezo faciliter l'opération soki pe ujana nde tozoyoka et faire biso ba opération te pour la kobo na saba nzete non jamais moto a ebika moto ko sa compétence na nsila na sanzete non eza bongo te mundela ebile pourquoi atika banzete wana pour mpepe donc toi so balongo banzete to za so na pas so bata mate to bata ma moi mbulungi ba mo ya kolo pende za mpepe c'est ça biso to za na vina na mingolo ba vina. Merci. Na se fait ma carte chanter. Balandi ya Congo Millennium nde na FCB no lelo ka eza émission mo spéciale to solo la sur bama solo ka etali ndenge ni bazokata banzete banzete ngo bazokata yango pona koteka pona kosala nini mais bayike parce que na landi na information mo lelo na tango ba bi que bayo ya commune ya Bandal ba sepeli na bon na likambo ngo pona limete nde ba sepelaki awa pe ba sepeli mbote maman na komona na Tatiana bon kombo na Giscard, ozalaka na commune na Bandalungwa. Oui, na Bandal. Na moni pe autant muso se serva pe na mwasi ya nzeto ya. Bon, dikamba okata banzete vraiment pour nga na sepelité ya tamuki, na sepeli vraiment te. Pour nani? Parce que nzete et puis ça moi température à bien na nzoto ya mutu ndakisa biso na Afrique boemo ezala makasi.
moi ebimi makasi bamoya ba 12h 13h omona même na ndako chalet mais na sa nzete osantimo mpepa bien moi fraîcheur moi kitoko bon banzete nyonso basisi na kokata ti lelo bakataka banzete la plupart ezalaka bakala na ba 24 wana banzete ezalaka ebele na ba 24 wana banzete nyonso basisa na kokata ndama banzete etikali lisusu bakokata tout balobi boosepela nde bakokata banzete non likambo bakokata banzete vraiment toosepela nango tata moke so mpenza na Congo Millennium leo tosengi otobi olancer message moko epai ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa oyebisa yeni bon mpo na ngai adozino likambo bakokata banzete asala makambo mosusu neti nini makambo akosala na mboka eza ebele nanu neti nini oyo okoloba ya sala na mboka bon bachasse batelema likambo bachasse batelema likambo nde batelemelaki baujana kindumba eza makasi babar parci par là église makelele biloko eza ebele ya kotelema likambo kotelema no banzete te batika biso tovivre nanu yo vivre na nzete nzete ezosala bien mwa nzete olie nopemi na yo mwa molunge na sa nzete mwa mopepe wana osala kitoko abi na se ya nzete wana air momona mpe mwa frappe vite fait non mpona frappe te mpona frappe nde lokuta osala ngo na sa nzete tina ete komi na nzete frappe on yo comprendre nga lobi frappe ni non yo nakoki déjà moko mwa frappe frappe on yo comprendre nini yo frappe oyo ti wana ya loboko de ya frappe bayaya loboko esepeli esala boye non non tu ya frappe wana de donc cela veut dire moi encore c'est yo linga yango mingi te wana baboya yango te parce que asala yango no linga yango pe eza problème te na mutu ti yango sala on na basanze to moi gouverneur ana raison te kotana na solo mabe parce que on a sanze te tatika nzete zala nzete makama moi nzete eza makama moi pe na moi eza makasi vana sanze te mpepa bien nzete pesa mwa mpepe mo boso ke na ndoka batama mo kuta mo fleur mo nini et ça pe na couleur nzoto aposa mutu nzete ka ozomona fraîcheur nango neti yo esala nzete na linga nzete makasi fe zala nga lupango na nga na ringi na nga so naza nango nazangi nzete ma plein fo naza nzete mbila mo po liaka banzete nga te nalia banzete te na nanu nakolia nzete sikoyo te sekoza na ndo yo liaka banzete mpo nani te nga alia nzete te mpo naza nanu bon bao baliaka banzete mpo baza nanu te mpo aje pusani bango mwa banzete nini bango mo bayebi bongo nayebi na nzete te mpo na njule ya banzete o gouverneur aloba bakata te yango boliaka mpo oza bopikiliki te bopikiliki eza makambo mosusu nayebi makambo oloba bon tokeka na mokuse nga makambo oloba nalia nzete te na milaka mai mai esalani mai matisaka mo vitesi kasi yango moni mai kaka pamba na masolo mwa 1 litre kaka mai esili olie noka fufu so omelaka bia omeli bia olia 1 litre mai pene ya canadien esili bakata na bango banzete me mai nde ezala te mai ezala mai eza important ngai mpo na nga asala masolo te so nalia nini so nabaka nini te nga mai 1 litre kaka canadien esili masolo nini yo osalaka fo baka oyo diso wana oloba wana esili nga na oloba te estce balandi ya Congo Millennium baocomprendre ke nga na oloba nga mambo ya nzete yo koti o mai te yo lobi lia baliaka banzete yango abike nga lia banzete te nga na mokusi ezalaka mai yo motu nyonso aza na besoin mpenza frappe fo aluko te na makambo yango champion azalaka te yakaka ndenge na omoni ya ndenge na kokele esili yo ano champion te nga na champion omondo osekisi ADG te aseka te. Bon, on continue, mesdames et messieurs. Tozo le plus qu'ali solo, after bobi ka ndenge za poto sexabino mwa muke, mais tozo le bela ma solo ya banzete ndenge bazo kata yango ba binzete salara bien, mwa mpepe wana et salara bino vrai bien. Alors siko, si eza mwa likamo beka ya mukie, to muso bosana ki oloba par rapport ya nzete olobani. Bon, nga pona nga gouvernement batika makamboka, gouverneur batika makamboka ta banzete. Banzete feza la pona mboka na biso. Banzete fezala esa mwa bien basa mwa bota mboka bango place nyonso tu bazo buka bazo kata bazo sala boye esa kitoko te moso ke na mushi na sa banzete wana uvani wana sala pe mwa bien donc nzete c'est important fo nzete zala soit nzete ma plein na mboka fo nzete zala fo peto sela pe bakoni air mo yango fo bakata banzete te pona ka bakoni te nzete ba okatela ngo esa ni batonga bandako nzete fo ezala important. Merci. On a pépinière à notre maman peut moi qui to koto batonga bandako. Bon to filmer place wana to sola moi mkeli kamba oasis oasis siko ba mama na bazana ba pépinière wana bakenda wat l'état na oyeba yéne to luka ba kam mais ba lo ba bo sepela oasis pe comme l'aura moi Paris moi ni que soit Paris te bandako on est banane ba vanda
po bando Aziz etonga mati longa na kota na ngate na ta nani ke po ani okota te nana nde kuna te vérité na ta nani wana batonga te sili bona kota te donde balongole ba mama na pépinière wana bando sa mo babilanga bon batongi Aziz po na yo sepela te so là na château là nzama plein faut lire merci faut lire invité l'autre yambi ba les invités ba ya commune ya Bandalungwa na yebi ke vraiment mokonzi ya batete la marcodio lela osengaki passeport rouge mais tete na ndenge nini lukela biso no ba masolo wana par rapport nde ba okata banzete na baki boza calme il y a joli mayala moi simoro ya bien moi na bandal tozolo beka ba masolo banzete awa mbote na yo mbote ngai komo na nga Tatiana journaliste à Congo Millennium bon to benga na kombo nga komo na ngai Théo Mwamba na loboko na ngai ya mwasi koto mbote na yo mbote wengi kombo na yo Didier Mutambai awa tozali na ya Théo koto toza na ya Didier bayo pe ya commune ya Bandalungwa est-ce que ya Théo Mwamba oyokaki sango ndenge bazokata banzete nyonso ya commune ya Bandalungwa na yoga esango te mena mona kinga moko na wana ke kitambo na yoka mawa moko ça m'a fait très mal toyebi ko kata mais toyebi ko konate donc or nzete munyo sebi nzete eza na importance c'est belé na vie ya bato mais biso to mona nzete comme eloko pamba to kata nzete nde to lingi mais po to lo na nzete e comme difficile. Merci. Ya Didier banzete o ezoke kala mingi te awa ezokende. En tout cas, eza eloko moko bazwi ba décision moko eza bien te. O eza ko bebisa nde nani environnement na biso. Puisque nzete ezopesa oxygène, mais les bazo katango eza po ba privé population oxygène. Net na Bandalungwa isika ya kopema penza ezalaka te. Boni banda ko eza kokangama kangama. Oui, ils ont long de Bavni. Et puis, c'est moi, mon pépé a bien. Moi, tout ça, la période de Moulungé, il faut quand même revoir la décision à Bango. Ils ont bien été. Est-ce que vous avez sûr que vous avez revoir la décision à Bango et vous avez facile? Bon, en tant que Congolais, tout ça, toujours raisonner. Oh, il y a une décision, il y a une décision. Mais ceux qui ont une décision, tulinga kondima ngote ya Théo Mwamba nalandi lelo bandeko moko ya journal télévisé balakisi penande bazokata banzete wana kote baka ya unde kutu bazobwara mbela bango kutu basepeli baobi penza balongola banzete balobi ke bino ba ya commune ya Bandalungwa bozo sepela te balongola banzete wana vraiment mutu agolo bandengo wana na yebite soka za mutu ya solo mutu d'abord kaka bisule to zala boye so commune na pembe na makadam ongo katisa soki mo ezali o batama na sa nzete tango batami wana pondini moi ombre wana esala yo moi bien après o katisi neti na baka ya wana ngana ke na église na côté kuna o ozana banda sikoyo bakati banzete wana po batia soki makadam o ya wana na bana okata pona ka okata olongwa premier bande wana po na deuxième bande batika eloko wana pona eso surtout biso yo moi muke toza ba parents ozana bana na yo bo poussa ni place wana malembe bo telemi après bo zeli sou ba carré et mataka boye bo kati susu mais siko to ko na difficulté énorme soki mutu penza oya aza mutu malonga ba kata nzete asepeli je crois que andoki parce que akoyeba valeur nzete te abi valeur omoni kala Tatiana biso tant toza bana mike to kende Gombe et ils vont venir ceux qui flamboyants, manguier, biso api flamboyant. Et c'est là qui est. Et c'est qui banzete mon roboto, ça na bambou maona, et qui copé ça ya rouge, jaune, on a beau bête na on a tout ça banamike. Mais on a que ville c'est là qui pépé mon impossible l'autre na ba changement climatique et zaponi ko kata banzete oyo ko négliger nzete et ça vie mumba bo bébé sarabo c'est malheureux biso ba bandal to sepel nango te o sepel nango aza mona bandal te andoki ce que ça un message moko sengeli ya ko lancer pas ya gouverneur ya ville province à Kinshasa bo websaini
monsieur le gouverneur sokoza vraiment olingaka mboka oyo olingaka bina mboka oyo en tout cas tika banzete evanda kutu souci ezali ke boreboise balona misusu na bakouloir oyo batondisili babare ebelebele batyango banzete esalaka bien na mboka et surtout na babiso oyo banzete ezaki ebele baimmeuble komi ebelebele nzete eza soute en tout cas soki olingi mpenza ville ya Kinshasa il faut otika banzete ezonga ole bokataka kokata wana toyeba te importance nini bokata banzete yango tomona importance moko te bokata yango pati nzete ezali vie ya bato mais bodétruire yango donc bino bolingi biso te so batali mpe balongole bamama na pépinière awa lelo ekomi oasis bozosepela bon oasis balongolaki bamama basala oasis oyi peke mopepe ya boye ekoma koempêche nde batongi mpe mopepe ekoma koempêche eya na bandale mais lokola basali eloko ya bien eza promongo te mais kosala ke bokatika banzete pour rien faire ou bien nde baosala kuna bakomisango makada monene en tout cas nayebi te nga mpenza nasepela yango ata moke te wileri basala bakokango te basala bakomisa makada munene rong pe pona basala ti lelo rong pona esalama te bakokango te alors sikoyo bokata kaka banzete tamsu pe mona pona basala eloko wana tamsu bozela basala yango pe te alors muto makosepela nango na ete soki aza mutu yango na monsieur le gouverneur arrêtez eloko tosengi yo arrêtez processus no ya kokata banzete et surtout na bandal biso bato na bandal tolingi yango te tolingi banzete na biso ezala toyebi importance ya nzete. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Théo Mwamba. Balandia Congo Millennium émission l'invité est à la Maka. Il y a Didier ce que ça un message ya ko lancer pas ya bourgmestre ya commune ya Bandalungwa okoloba na nini. Tout est presque dit ndeko Théo Mwamba otukoloba. Message zaka ndenge moko ndenge to otukoloba pona gouverneur yepé bourgmestre quand même il faut à ça la rapport et pas ya ye mukonzi na yeke en tout cas mana bandali bazo sepela te na musala ngo bazo sala okata banzete wana ya bien te il faut ba arrêter. Merci. OK, merci. Est-ce qu'on pense ezalaki po na biso ya Théo merci, ya Didier merci. Est-ce qu'on ezalaki po na biso to zoape ba notable ya commune ya Bandalungwa poto sola na bango par rapport à maimazali kolekana mais l'émission na biso ka lelo moyen to kata na bino awa ezate ya bébé faila moyen to kata ezate po to kende tina baka ya uto kende kolakisa bino ndenge nini banzete wana ekatami ndenge nini banzete wana esali boye to lakisa bino ngone émission ya lelo bolanda mbote ya oui mbote mama ngakomona nga Tatiana Osango bongo yo kombono nani ngakomona Jean-Paul Jean-Paul, si on est en cabine, on est en simana biso et servir yo nani. Bon, j'étais en simana biso et servir nga pour na malili et ça peut bien être fandi boye. Moi malili wana pe moko mo edima wana. Malili wana pe ça moi bien. Est-ce que bozo ka déjà basango que gouverneur a pesi déjà mbela te il faut bakata ngo. Bakata ngo. Faut ba okata déjà banzete. Mais bakata ngo pona ni yo siko so za un message mo lingo lancer oloba nini par rapport ya banzeto nde ba olinga bakata ngo d'après ngai na mona ngo eza ngo bien te parce que banzete ndeza boko moko te surtout ne de ko subonelanga ba moyo wana surtout biso ba to fani boye à part soleil moyo ko takaka mais à travers banzete moi pionnier ça et ça biso moi bien bandeko balandi ya Congo Millennium to tambola te to tambola rara poto lukaka akoye bapenza banzete zo servir nini apparemment to moni na kati ya commune nga Bandal plus banzete nyonso et servir kana ba terrasse et servir na ba cabine et service est-ce que mbela wana penza epesa maki et pas ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa ya André Kimbuta
est-ce que atalaki penza que eza pe na bayiki o bazo bénéficier na banzete wana eza bayiki o penza pona lokota ya lifalansa babarelo mo par rapport à nzete yaya mbote hein? Oui, mbote. Nga kombo na nga Tatiana Osango ya Congo Millennium yo kombo no nani? C'est tonton Christian. Tonton Christian bazolanda en direct à tomoni ovandi na se nzete. Est-ce que Kimbela moko boeza lancé par gouverneur ya ville que bazokata banzete? Oui, si, déjà. Et ça lui ondengeni. Ça fait mal, ça fait mal au cœur. C'est pas vraiment une action en été. Ce que c'est un message moko sengé non au lancé na gouverneur ya ville province à Kinshasa orolobanaini. Premièrement, banzeto et d'Arabiso, ba service belé. Tant que tu n'as toujours mon pépé, tu vas dans la banzeto. Dans la position avant de ne se sentir à l'aise. Ce qui est quatre ans, ils ont pensé mal, ils ont se platé. Ce qui est moi ils sont ils ont sur Nabiso par de bâti kango. Ils ont bien ça le rappelle bandal malam. OK. Merci. OK, merci. Bandero Balandia Congo Millennium de toyebisa ebino ke biso awa donc tokitaka sur terrain na sima nanga bomonika nde bazo vuzula banzete. Nde tosengi kaka misala osa na ville province à Kinshasa eza tellement ebele et ana onka banzete te. Torom na biso na suka ato ana Prince Kasavubu place nini bazo longola banzete mais bolandi penza ndenge nini bayi commune ya Bandalungwa balobi que ba sepeli na ba on a acte OT gouverneur de la ville. Ba sepeli na acte OT boyoki bango vraiment nde balobi parce que derrière caméraman nanga mais derrière moi ici il y a la poubelle. Poubelle au peut on a besoin que balongoela biso il y a pas seulement ici. Et on a ba place belé. Bougoumen Samson commune à Bandalungwa so Rolanda Tatiana Osango pour n'otine le lien o. Tu on a besoin que to yamba prochainement poto qui s'appelle bana poto balanda. Problème na yo eza nini olobi nini par rapport ya ba calamité a soki pe balobani na le côté ya lifalansa pour na mamba banzete ça nous permet à bien respirer. Ça nous permet un moment respiration moi bien bora ou bande ba obela gezwanga po batu ba sepel na bona acte ya ngote banzete tel que na ngambuku no moni penzete na basali wana ezo permettre moi terrasse na se moi mpepe nyoso bo pikola penga Tatiana Osango câble maire de la presse en face là-bas nzete nezo permettre bango pour que bazwa mpepe na ngambo sebeko kuna pe banzete ne permettre bango pour que bazwa mpepe banzete ça nous permet ya rozwa mpepe moko ya bien to comme na biso na suka émission na biso l'invité à mokolo lelo merci neki moi-même Tatiana Osango câble maire de la presse congolaise so likambozo marché te tolobelara bandal bomoko bandal totelema solba sauvant bandal boza wapi o bandal sans frontières boza wapi tozo le belaka sur mai matali banzeto ba kopindola o eza ko empêcher basinga mettons bocha basinga na boye bate lelo penze za kika spécial pour nango merci na ADG Bambou Mavambu Bobby vraiment Golf One sécurité c'est grâce à toi tozu babilili onyonso champion à Maguso Sango éternel champion Bobby vraie histoire ya judo ezande yo bandal yango bo lo bani maître base badi banga na batete la ya mukonzi na bango zalaka Marco Diolela Bobby passeport rouge ya bébé Faïla merci à ya Jolie Maëla merci à tout le monde merci à Eric Lusando merci à Cécile Osango la confiance du chef Serge Katembo bandal na bino yango yo bayo pe boza awa bolo banini bandal bomoko bolo banini affaire oeza à suivre son excellence Bougoumen Samson commune à Bandal Tatiana Osango ensemble neki momba Congo Millennium to bois ki mbela oyo soro oyo kabiso parce que toi on a besoin to yamba on émission en biso l'invité to so la banzeto eke wa boteka to bombo sa na oni affaire à suivre Mireille Osango of America merci à papa Riki Di Benzi mon boss ensemble avec maman Jolie Di Benzi merci à Mireille Osango of America ngana binoto se retrouver prochainement na émission mususu Karandenge ezalaka. Encore une fois, Boboto Bondeko Eko Bakorenye au Mabota Mabino. Allez, au revoir.